Komolo bino pe bofinga il faut tout ça rappeler ba preuve na biso sikoyo ba toloba pona nini to répondra bino pona nini to fingaki pona nini ezaka biso te to yeka boye biso to lamuki na biso to sana biso bien tranquille na stade de France to ya kofinga musicien moko boye ezala raté biso to yaka ko répondre parce que on a besoin de kofinga mutu moko ça la salle moko ceux qui a 20 ceux qui 11 000 ceux qui non tout ça on a besoin de biso to tracer chemin na biso tranquille to ko répondre mutu soki ya kofinga biso yangwana mutu soki azali pour la famille. Merci maman. Aujourd'hui peut-être 5 minutes. Pardon Nzungu. Maman, j'ai là. Aujourd'hui 5 minutes Monique Bangongo soko beta au koti biso zamba to bimi au mati biso likolo na mapata to kiti okay na biso de sobe to okay to le na batondolo to yoko bima o memi biso mete to kezala ki na mboka nini to bungi biso nyos to komwana to tunana mais to za wapi to bungi to soko baluka kaka oza ko rond-point va rappeler sur bote na to solane siko Tio Zolo Abwe, il y a Pession Mbote. Alors, bi, Kende, Mata. Merci beaucoup, maman. Ok. Merci. Alors, de Kontusi, Mbote na yo, Tozoka yo, Mbote, papa, Tozoka yo. Ah, Seigneur. Aie pitié de nous. Ah. Mbote, Nzungu. Justement, na mataki pour préciser, il y a un événement qui est Charlie Prince. Donc, na moni ba panel belé bazo tambusa sangoki o ba golom ba beti Charlie Prince faire atindi ba beta Charlie Prince. Bato ba beti Charlie Prince ezani ba goloa. Ezaka bato a bonne musique, bato bazo lutter contre buzo ba mafinga o ekota na monde la musique. Bato ba komo rabaisser ba leader. Donc, ils ont jeune wana nde bazo mobiliser que oyo bazo kitisa ba leader ba wana nde ba komi ba telemeli mambuke oya ko bete ya ko telemela bato nyonso o ba kitisa ba leader a minene. Donc fa beta ndeti Charlie Prince soki ba jeune wana ba kutene ba betier ça c'est normal so ba betier ba éduquer pour aza mutamunoko akitisa ba leader so na biga kitisa ba leader afinga mutu nyonso. Yanzuzi. Bazaka bata bonne musique. Yanzuzi. Zungu. Oh. Zungu. Ah, Yanzuzi. Ah, Yanzuzi. Mais est-ce que frère Patrice pas un leader? Yango na lobite, yango na ebisio ke Nzungu na Oklexi yoka ke bato ba tunika prince baza ba golati baza bata bonne musique. Yango na tuni question. Na moni sango to tambola. Oui, na tuni question. Frère Patrice a un leader. Ouais, frère Patrice a un leader. Ah. Est-ce que nani oyo abeta ndeko comment nani? Ah, Big Show. Oui, Big Show. Big Show. Oui. Big Show. Bon, na habité so Big Show. Aza Gaulois. Nazo eba soute. Na habité mutabeta yebo. Na habité. Te mutabeta ete. Na ebiongote. Mutabeta Big Show te. Big Show acha oui. Acha papa na biso Patrice na miniature afinga yi mais mutabeta ete mais lobi ke eza ba Gaulois te mais eza ba Gaulois pe bazo revendiquer na cha audio te Zungu wana so mo bongo yango to lobi te na ba panel le to koma bo eza na bato ba komo sali komba ba Gaulois eza mutu so azane Gaulois te mais abintomo na ngo pe abimine ka pa sali komba ba Gaulois lobiti o biso ba Gaulois mais azane Gaulois te yazane beta ezana panel te bato ba beti ezana panel te yamana lobiti asali video biso tout totali biso tout na lobi Nzungu biso tout totali ba image wana
bazo préciser bazo epesa ke muta finga ka faire yo est-ce que faire aza muninga na yo wana yango te baza bata yanzu si video mususu ezali oyo ndeko bazokotia ina ye moko azoloba nacha baotia ina nzungu ma olingala solo ngala za mutamboka imaginable merci zela tota yanzusi zela totala na elongo après tout débattre derrière yanzusi ngala sepela no makasi yanzusi tolanda video volume eza te imaginable micro imaginable betami déjà nawa betami sali pasco betami la bimi la bise bima to betano makofi kofinga ngana mena ngana TV yebe ko ndira bango sazi wa beta yo yo bomo na video ngazo mona mondili omona bedini we yo ba sopele bilo a misiki sisi kwa za la sisi tike pe na tike pa sisi saete afundi e ko basamba atinga tro ye shali au mettre soin kama ça va dire lingua la se faire école usaba kwa ndio kufinga etika niyo kindimu pine yo pine c'est nani kindimu yo pine na banjoga bakitu so de sio kote oliwa kofi ndio wana kufinga afere so de sio na lingua la liwa après oyo soko permettre ngai Zungu yanzuzi yoka pe sus oyo eza nango 2 minutes après tozonga nozong solo minute na yo nina kwa kwanza nisipo kingo baka bwana ya kwa za sui pa hapa na baba lo sasa sio siko ne ya sali bo fere de mutatinda ki ya sala tena misite ça que la moi je logo Pero c'est bien ah ben sincèrement manena mabete si ba osabe nina oka masola tu pango semble rien Ero bakiti jo l'exafé sio ngana tsika soma bilamba tsiki kuna ga soma bilamba tsiki kuna ça de bongo bani ba soma na kote ya soma na tsiki Blessé kali abali ayibi ma komeli nani ba yi mais na image kana ndi tuko nda ba ama mo apenga eza yango na yango ndi yango na lelo ndira ba ya la na poste à police na éviter soki ye mtazo porter plainte to batiki na police outi kolanda yanzuzi video ya ouais nzungu oui ouais nzungu yango na lobite ba image o ba jeune wana lingwala wana o ba vandi wana mela ba image etambole oyo ba bande ko menacer Charlie Prince bazaki te donc deuxième audio o etami donc baza batu mobe baluki basala ka challenge na bango baluka baye baninge oloba po so na bina landila bango baza ba golwa te Zomon, baza ba gola te faire jamais tinda asepela na mabemo boye ya mutu. Ça veut dire que faire pe kutu pembe na ye ya zakale kuna posa te ke baza fingela kaye batu mutu ba sala en plein pour faire asepela. Vous comprenez? Eza nango ka ke baluengela bango na ndimi te ke baza ba gola. So sentiment mo esali bango ke balo ba bongo bon. Na ndimi vraiment te. Vous comprenez nzungu? oui baningi te. Bato ba gola Charlie Prince eza bata ba bonne musique ba baza ba golwa te ngana zo na osiro na webso bien nzungu baza ba golwa te donc ça veut dire que bato ba menacer Charlie Prince baza bata bonne musique baza la posa ke be sanité nyonso bato nyonso ba finga ba leader mutu moboye ovani na onda kuna otie caméra ozo finga leader moboye pona leader no asekela na yo c'est que Gauthier c'est que Gauthier c'est peut bata bonne musique peut ba ko Yalobi Liverpool token yango to lobi ouais Liverpool a golwa te token sikota Gauthier sei est-ce que Nzungu oui to lobi so to bi token si ba kota Gauthier sei est-ce que Gauthier sei ndazana au moins de faire atinda Gauthier sei alors bien Gauthier sei akasana analyse est-ce que ma finga ngo zolo ba ke ma finga ben ma ficto so to bi to landa ba musique na biso plupart ba leader ba e barate
eza ba fanatique ne ba ko sa ba buzoba po ba leader ba se faire na bango pour faire jamais ndima ke muto afinga ezala raté nzungu oh mamna zo ezala raté dans son taye ko finga eza ba sentiment na ye nde to mona mso atie caméra azo finga leader moi munene na Paris asala nini donc leader moi munene donc eza ba sentiment ke azo finga po leader na se faire na ye donc eza ba sentiment na ye moko. Bon, ce que tu vas Gauthier c'est faire m'dotinda bien faut Gauthier faire comme ça analyse. Oh ça que tout le monde là ozo finga nyama, ozo le côté papa kingani, ozo le côté, osala nini, osala nini. Mais Nzuzi, tout le monde là pas simso ya ozo finga la sanité. Nzuzi, mais tout le va pas vrai. Nzungu. Le fait que hier alobela ki makamba famille. Nzungu. Ya ba parents zela ndeko. Alobeli tant abimi na sorti na e ba tuni question mais à mélanger même ma famille, ma parents, il y a c'était au hasard sous na bon moité. Wana pe yo trouvant au PK normal les analyses. Ya wana lobi te nzungu. Eza analyse. Mafinga. To mona mafinga. Wana eza analyse. Eza na ba analyse. Po so to lobi ke, ya ma to lobi ke, eza ma be musu o ezo sala na ba critique na biso so ka faire bien faire été mais bato a faire bien bata bonne musique ba piquer loi mo boy contre bato ba sala mabe on se sentit que mutu tout a tellement le faire donc on se sentit mais nazozongela a tellement le faire ba nazozongela ya njusi so to bito zo ba to lobi ke to ba musique actuellement ko ya mboka na biso ndenge ko mafinga comment Yanzuzi. Zomo mafinga comme so bito zo kota so bito zo no to zuna no so la za nga benga gel mafinga komba finga allo de Nzuzi est-ce que zo kanga nzungu oui nzungu lazo nazoya kozongela yo nazo motion ya Invectus motion na yo toujours kanga. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nzungu. Bonsoir. Bon, mon son est un peu moins rapide. Nengana singara Ndeko Nzuzi, kubanga na ote. Retour à Sincère ekoya et puis ekoya bien. Et là oyo sala ozo luka o se détaché, oyo sauver batou. Et simba sauter parce que obaloba le vin a déjà été tiré. Donc zalano tranquille Nzuzi parce que yoza minorité moro primaire parce que la grande majorité déjà ba accepter makambo ba revendiquer yango donc oyo sala oyo ozo sala qui l'acheter genre ozo banga retour mes frères motion ngeza boye juste te dire que sois tranquille et retour à Sincère et koya calmement proprement avec lubrifiant voilà motion nga J'ai une motion s'il te plaît. Djungaza. Grand frère, prends seulement la relève pour qu'on s'endorme pas. Ok. Donc, nous avons motion qu'attend Djungoya alors, parce que là où nous étions, c'était un de Kabanda Loba. Donc, c'est l'homme à Loba Nzuzi. Continuez. Nzuzi. Oui, nazoloba. Nasi c'est que nazoloba. Mamupi au sala. Nazaku na boulot a. Dans ngana lobaka ke éthique la biso à Congo batu ba bebisa ngo bato oyo ba poussa na pembe na ba leader. Bango nem tuna ba bebisa. La bebisa éthique na biso à Congo. Ils en ont monté que faire nem tatinda ba fingela e faire to mais so to bi ke to so ba leader nyoso bato nyoso ba poussa na pembe le ba finga ko makasi poto mona bato ba protéger mama ko finga. Nzuzi, nangina tuna question pour rebondir hein. Et tout mon vidéo côté faire azolo bake magamnyo se utaka epa ya mark ma ebimake pa mark house se utaka epa na ngai. Ko na oyo lobi oyo ke faire kutu ya tindaka na yeba tute. Ko bani ko na yango na lobit.
Vidéo nini offert loba ke maramunya so utara pa marka we so utara pa na ye. Yango to lobit. So ki yoka ki bongo seke yoka ki on na ba sansa mabe. Oh, Yoka ba sansa mabe. Yoka kindeni. Yoka ki on la sansa mabe. Marka Wis à travers pas faire. Donc faire na zana bazara na marka Wis. Donc marka Wis soit leki azana plateau alinga le café a ko ebisa ye maloba o so disant ba solo là. Mais za mama finga te. Botela biso toyo kanan parce que ndiye batu nyusu bayoka inde moto. Bacha video ni nzungu. Kasi place yo lobi ke place nani Marcaus faire gola loba Marcaus biloko nyonso loba uta fana. Ndegonzo okanga soko zolo ba te oui Nzungu oui yango la lobiti mafinga oyo zolo mafinga obosana oke na titina biso bato nyonso bapusa na pemela ba lile ba mofinga boso to bike totangi pena kombo ba wario ba finga ka faire esa biso vanda to sela ba analyse toza pena ba audio o ba finga ka faire so to omona ngokutu bata mafinga bazolonga Kongo ba ya tipoto muta mafinga ka ba uti na aiti poto ba longole banda Kongo ba na aiti poto ça veut dire que mafinga kuna ta confirmer ya kota faire était non ya kota faire était poto mona muta mafinga azule voile banda Kinshasa ba na aiti na France muta mafinga o muta analyse na sala so ba vi que côté moko boye muta déconner indiquer mutu mo boye po amankaki leader na mo boye o sepela na ye eza mabe te ba éduquer so ba éduquer pas bata bonne musique ba kola te bata bonne musique ya Congo ba éduquer eza mabete ba leader de so ba finga mara eza te que so ki bata bonne musique bataki wana ekomi kindingu era beta na bi kindingu era beta na ndeko osepelaka na tina kindingu ba beta ndeko nzuzi ozana faire mai mais la mai kitsa mutu yoka te ngai daona ba te ndeko na ba communauté na biso et la franchement même mutu so oyinae donc ya to lobi otika biso to beta ba ndeko aweza ka boete il faut yoka ngai il faut tela biso na no video wana to yoka patron. Non, non, Zela. Kozala patron déjà un. Nazo travailler on a no. Pour on a côté yemo ka ofinga. On a lukande kota marka us. Soit déjà patron. Pas moi on est déjà famille moleka. Toko zwango au signal biso to Belbi Brown mbote na yo ndeko. Mbote nzungu. Mbote na batu nyonso bana panel awa. Oui, ngai na yekaka na mon intervention muke. En tout cas, eza déplorable comme on a ba makambo ya boyezo s'est passé na kati ya communauté na biso. Très bien. Jamais musique etikala kozala oyezo salima oyezo musique ite. Oyezo ki banditisme, oyezo ki kuluna, oyezo vraiment musique ite. Oyezo musique ite. Je dis ça d'abord dans le sens général, et ça vraiment musique était. Musique, il faut tout sentir que la musique est à place de divertissement. Musique est à place de sengo, musique est à place où il y a CP là. Mais quand il y a un leader pour se prendre garant, ou tindi batumo ou baza identifié, qui peut menacer mutu et comme il y niveau en tout cas. C'est pas bon parce que na lobi bongo ponga na uchota la tout récemment kasi kasiko na uchota la nini émission ya Yemoro Charlie Prince a sali na ba blessure na ye na lisu ndenge kangami parce que Charlie Prince plutôt aza mutu avandi na fere a yebi entourage à faire très bien a yebi bango pena na ba combo ba surnom na ba prénom na bango na ba nom et ba poste nom ya ba te belo ba sala la pembe na fere a yebi bango très bien. Et si il confirme quelque chose, c'est qu'il est vrai. Peut-être que vraiment moi doute si vraiment mais c'est vrai. Et en plus de cela, tu vois comment on a sous ma vidéo circulé, il y a les gars là
azo témoigner ye moko azo sepela na ndenge ba beti Charlie Prince ndenge auti ko menacer Charlie Prince na ba ninga na ye. En tout cas ça biloko moko eza déplorable. Biso na côté na biso wa warrior balobara to ba sans esprit to ba taureau to ba boy. Mais je n'y pense même pas parce que j'ai suivi aussi Charlie Prince moko azo pe sa témoignage abi na ba temps o ya zaka pas côté affaire abanda ko tirer Fali. Une fois kutana kana mettre B50 balondo, je sais pas si c'est vrai ou bien atine kaka moi pese lengelo bana ngo moko nzungu. Mais alobi ke kutana kana B50 balondo quelque part et mettre B50 balondo a rapprocher abandi ko soana ye abandi ko talisa ye. Alobi non oyo yo salaka na télévision yeba ke wana za patron nga pese conseil donc pese conseil pour ne pas aller trop loin pese conseil. Et Charlie Prince a lobi que si quand bango bazalaki ceux qui B50 balondo a se prendre ka garant a kokwa ko sala pe mabe a kokwa sala Charlie Prince mabe mais a sala e mabete a pesa des conseils abi c'est l'une des raisons où okutu interpeller la conscience na ye pour comment ko comprendre que nzela banda okendezaki bien te mais pas à faire et pas au makambole qui en tout cas tout s'appelle la ngote mais en guise de conclusion en fait makambo oyo s'est passé sous la communauté te eza soni eza passé eza ko sepelate na bato pe ba critiquer ba leader à tout moment non c'est pas aussi bon na ba leader pe faut bazala na grand esprit grandeur d'esprit wana ça la rappelle bien et ko inviter pe ba biloko mususu eza ko salir carrière na yo moko zo salir carrière na yo moko leader c'est pas bon. Merci intervention na ngam kezaki ngwana. Très bien, merci Ndeko Belbi. Invetis, tu as la parole maintenant. Aux autres qui émotion, maintenant parole n'a toujours au papa. Ah, merci Njo. Bon, la banelle sous bonsoir, on a renouvelé en. Et Léon Nazaki un peu surpris. Bon, comme des baloba, une fois qu'il est Kambu, faut prendre le temps. Il y a qu'au digérer, qu'au analyser, de savoir ce qui se passe avant de réagir. Je crois que c'était vers midi ou 11h comme ça. Donc, on est présent, on est en live. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a streamer et tout. Hey! Dans Kota Bwenzami, on a dit, écouter téléphone ngangi. Hey, la luka, la kiba, la kanga, WhatsApp, la kiba. Non, panique. Et directement, j'ai mis mes écouteurs. On a dit, bon, là, Nayoka, qu'est-ce qui se passe en fait? Nayoki n'a eu président Tonia Mati, na prière milingi Mati. N'a dit, mais problème ni oyo, qu'est-ce qui s'est passé? Et directement, la longue TikTok a présenté Tony. N'a dit, bon, on a trollé un peu partout, on a page polémique et tout. On a tombé la page, comme par hasard, 2 minutes après. On a montré qu'il y avait un live là, bah, ça qui, ma parent Fali, la miniature. Démarrage. On a dit, donc, en fait, live au présent, on a ça là où il y a réponse, il y a marmelé qui kuna. Et directement, on a dit, Dieu merci, moté, mais qui t'y bon. Bon, après, présent, on y a une manière, on a bien mais ma maman, on a au quota, on a qui présent, on a expliqué, voilà, il y avait un live le matin, boye, bah, ça dit boye. Bon. Nous, de toutes les façons, on a déjà dit que, tout ça, on a virage à souk, en fait, on a endgame. Toi, on a combat souka. Thanos, ça y est, déjà, on a batunaï. Donc, tous les guerriers, tous les Avengers, tous les Warriors, à quoi utiliser armes Oyo. Et ils ont la portée des mains. Ils ont la convention, ils ont conventionnel ou non conventionnel. Tant qu'ils ont là pour défendre intégrité, valeur, il y a stade de France, tout au bêta. On va le faire. Et, prise, tout n'a Hulk. Il y a comme un vert. Tant comme un vert, il y a un Hulk, n'a comme un. Nga peut-être na zala nga tor na marteau na murmure na ngai nzungu pasteur pasta iloko im swazara na capitaine américain ya na bouclier na donc c'est un peu comme ça ba Drake Bazali en fait tout ça un peu éparpillé donc mouton doit utiliser armes pour nous défendre ba Black Panther Bazali donc Papa Ken tout le monde to ebi ba manière tout qui ko défendre mais moi ce que j'ai compris ils ont erreur au bande on a biso basali il y a qu'on s'attaquer na Charlie Prince ils erreur grave
Doubo moni ndeko na biso Nzuzi. Tout c'est quand Nzuzi mais Nzuzi a un message. Émotion ou ya nango ou un message. Et ça m'a ramouillé c'est murmurer na c'est parce que à se rendre compte na bêtise ou salemi ou. Parce que tant que Moutoloko la Charlie Prince a bétami ou ba menacé suite à Maramba Fali, cela veut dire que les gens qui ont fait plus grave na Maramba Fali, le champ est libre. Dans la minute où on a la peine à Londres pour on a croisé Toto pour mon la longue à 4000. On a peine à bien à coup de 16 et qu'il n'a bon. Il faut pas roubimaner peut bouf côté mon a croisé Jazz Boy. A ningi c'est mon mâchoire. Il pas bien à coup de 16 qu'il n'a bon. Si on a minute yo bisoto seka. Bango ba golon mon sous ba CP là. Mais on a la zone tout na sko boté Toto promo wapi. Botier les restes wana batikali wana wapi. Parce que tout peut arriver. Parce que la réponse à la bergère à la bergère. Na minute au place baza bazo mitu na question nini. On doit se poser des questions ça batu mususu oyo bakena na mama fali moi genre na ba télé. Na minute baza leste. Baza leste. Et Nzuzi ndeko na biso a comprendre yango ndi omoni yaye na ba émotion wa le makambo azo le bela oyo. Parce qu'ils sont dans la merde maintenant. Leur participation dans Angoana, les Warriors restons mobilisés. Tout aussi ça va bien à les 3 Nabiso. Comme ça tout bouquet on tout vendre tranquille avec déjà bana préparation déjà banaye déjà. Donc biso o etikali biso to s'en charger nango. Il y avait un angwene nae c'est biso ba soda nae ba guerrier nae on va s'en charger. Il y a Salara, Oyo, il y a Salara Malam, parce que l'album arrive peut-être dans 2, dans 3 mois, l'album Ezobima. Et puis voilà. Donc le reste est aliété. Bissomoto s'en charge, Nango prise, Tonazawana, Bissoto Zali, on sait ce qu'on va faire. Donc voilà, tout gérant Tokos. Oh. Merci Nzo. Oh, ils ont mérité un gonga. Na lancé. Tu as encore deux autres, là, donne la. Image to ezo nyuma sima mukepo ya na États-Unis kuna nalanda ikulutu nanga moko ayeba nini wana nini kingandi ya wa nini kingandi ya wa eza ba congolais mutu basalisa kango ozo comprendre congolais mo basalisi yango ozo comprendre biso to lingi biloko oyo bo ba fitiring ya wefuta mbongo te wa mbongo nanga ole na somba ba karo na ngai na tonga kuna na kino futa ka mbongo wa banzema we simba te bongo te. À part wana donc ndena lobi lelo na transmettre dossier wana epaya marka os maloba wana bimagana utaka wa e vandi pa welalia donc ça dit na transmettre dossier ya papa wana marka os donc ngai muna autoriser yo donc ne kala ministère nini maka beta no yemano ningo yoga Yemo mtape si micro. Yemo mtape si micro. Oh, asimbeli na micro. Ouais. Yemo tenda. Ngai muna autoriser yo. Ok, ngam na autoriser. Maka beta no yemano ningo. Botani nga azwa micro ok kuna. Azwi micro akei nango. Okinenga lobi no yemo muta autorisé. Margaus. Donc ngai muna autorisé yo. Donc ne kala ministère nini. Maka beta no yemano ningo. Donc voilà. Très bien. Bon, Tourjon Agara na yo, Yanzuzi. Oyoki tene ngata kombo. Nzungu. Oui. Alobi archive o akala. Yamana lobi to eza archive moko ya kala mais faire ngana ki faire atangi kombo te. Wala na ba polémique le kala ba musique, so to bito zong sabie ba chiffre belé. Fali pa boaka.
soto bito zo sabaki nga una na ba chiffre belé na ba finalement de kolo ba na ni ba chiffre kala Chela bisokas. na lobby eza ba chiffre kala image otenga na okite place faire a lobby ke finga mutu kingani yoka lisusu misike kendaka na polémique yoka na komboti ataki komba mutu te yoka kasi yoka sous vidéo ayeba nini wana nini kingandi ya wa nini kingandi ya wa eza ba congolais mutu basalisaka yango ozo comprendre congolais mo basalisi yango ozo comprendre biso tolingi biloko oyo bo bafitiri ya efuta mbongo te bambongo na ngai ole nasomba bakaro na ngai natonga kuna nakende bafutaka bambongo wana banzema ngo esimbaka te bongo te apart wana donc nde nalobi lelo na transmettre dossier wana epai ya Mark House. Quel dossier à transmettre par Mark House? Oh, to continuer nalobi ya nzungu c'est à to continuer maloba alobi dossier oyo à transmettre par Mark House to continuer maloba wana ebimaka na eutaka awa maloba ebimaka pa Mark House eutaki pa na ye ya papa wana Mark House donc ngai muna autorisé yo maloba ebimaka pa Mark House eutaki pa na ye muta autorisé Mark House siko maloba nini me pa Mark House ila maloba nini et à la kofinga artiste misusu Nzungu yama na lobiti Nzungu côté au fait na bandeli ko lobelo ko ngala lobeli boso faire atinda mutute afinga faire na moki ba biloko azoloba wana alobi matangi komba mutute na musique na biso bana kitia musique na biso ke na la polémique donc exacte que faire ce qui a lobby que babetaka bato zela tozo motion atali comme on doute ba vient na biso bon pas op zela tozo motion ya street ça veut dire que ndeko tusi nzungu ngana na bulo na okita mais message na eki nango ka awa to solo la zela s'il te plaît zela ndeko tusi yoka kate yoka zona bulo moye yo ebito solo la bien. Oui, il y a un truc disait là. Tous en motion et street. Oui, tous en motion et street. Après, comme ça, qu'on bouge, il n'y a pas de problème. Topé, ça quand même une street motion. Street, tous au cas. Mais merci Nzungu Chela Munene. Nga ilanga la tuna ndiko langa nzuzi mutuna pour toza liboso ya plus de 200 personnes. Ah na mutuna na ngeza kutu pour la vidéo te. Ndiko nzuzi okala hypocrisie okosa biso pete kokende na gauche à 14h ezala pena honnête ezala pena vrai Charlie Prince bato babeti ye eza bato ya jet set te na bi bafanatique affaire te eza bato ya jet set te Charlie Prince bato babeti bato ya jet set te bato ya bonne musique bataje c'était soto lobi ke na lingwala bato bavanda na lingwala ba côté ya bova kota ferre ba tunyo so baza kuna baza bakulwa teti moto na ngeza vidéo cho le kana moto na ngesili okay na ndeko nanga na vito to apprendre kozala honnête ouais to ata faire gola so kana zo kabisa yango lobi togi na moko vous allez tourner fort à mon oza vérité. Il faut ça la honnête. So ça honnête et peut se suppliciter. La lobby hein. La lobby. Oh ngala loba bino bo mona ngo vérité te comment. Ngala loba ke bato ba beti Charlie Point c'est ça ba goloati. Beza ba bonne musique bato ba olinga te ke be sanité et kota na culture na biso congolais ya ko finga ba leader ba boy mambwana. OK. Imaginable émotion. Merci beaucoup Nzungu. Merci. Je pense que donc là au moins ba classe ceux qui mayele ba personne na classe aux anangote peut-être faut en bon moto hein c'est ça la personne na classe au kinai la classe mayele ba personne na classe wana ceux aux anangote peut-être ya bon moto bo faut anangote mais ceux moni moto c'est la première fois na yoka lelo c'est la première fois na yoka déclaration batu ya bonne musique ba décider ba ndoko beta batu c'est la première fois c'est-à-dire batu ngo ya bonne batu ya bonne musique wana kangu baza kofinga papa ya Fali bazala kité
tant ba ofinga moi si yango na lobi bongo fere bafingaka fere bafingaka fere papa naza bafingaka fere au travail obi ososi sokele mosala kitokita mosala ne papa nanga moto lobi ndeko nzuzi tika silisa ko papa nanga. C'est aujourd'hui que j'ai appris que ils ont la communauté moko ya bonne musique ba décider na Congo. Maintenant, bah, on a lavage, il y a bateau ma finga. C'est aujourd'hui. Je suis étonné, on a avec un côté. Mais étonné, tango, bah, clasher ferré, ne bateau ba bimi. Mais tant bah, clasher fali pour papa naye, maman naye, bande connaît basi, moi si naye, moi naye, bateau bonne musique, bah, ça l'a quitté. Quand c'est dit, nzuzi, na musala, oh, ça n'angona, ayebi patron, naye patron. Na kangina no machine. Il faut na maintenant, ayebi sa bateau nzungu, bateau za pa nzungu kuna, bateau bonne musique, bah, décider. Baba na kosala sikoyo lavage ya batu oyo ya ba insensé na kati ya communauté congolaise. C'est la première fois hein, bata bonne musique. Pendant que ba cheli batu vidéo a tout le monde à Liverpool lui mo kaza ko avouer crime au batu osala. Ça dit Liverpool auto yebi kazali proche ya faire gola. Avouer que to tu ko beta mut na kombo ya Charlie Prince. Mais un certain Nzuzi Moka Mati na habité hein. Si faire à ça la sélection ba zo batu ya kati ya Congo basa la batu ba fanatique na habité exception ya Street na Panthère Noire na 16 mais les restes au bati kaliwana ça dit faire ba tout oyo ba fanatique ce sont des gens qui ne raisonnent pas ça dit papa moko mukola mateli biso awa pour ayebisa biso qui batu moko ba décider comment on va mélomane d'abord comment un mélomane de la bonne musique à côté les camba fanatiques à batu oyo comment on a évité c'est la première fois dans mon nom mais aussi c'est les Gaulois est-ce que ba mélomane la bonne musique ba kendaka ndoule ou bien ba koko t'appelle les camo ba moni peut-être que non c'est pelité c'est la première fois ebani lelo c'est la première fois donc on ebani lelo après ebani lelo j'ai innovation la bonne musique en gros baba na kopé ko beta batu tout o ba finga ba artiste mususu o ba tikali au monde et ça les maté et les Gaulois les Gaulois les Cambosali bo supporter bondi mayango bo sali loko oyo na sala maté tant on fallait ba ko lobake batu ba ko finga ba parents ba famille ba nini to kangisa bango bi o fali musique ke na bongo oza yuma musique ke na bongo musique za musique za église té à l'époque Charlie Prince bango kangisa pas fali hein kaka ba golo ba tema biote oza yuma musique na ndengo wana bla 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 mais lelo tango Charlie Prince abalukeli bango mais si bango ba ke kobeka Charlie Prince alors que ça trop ya ofundi na l'état ça la Congo pas ba katani sur l'état ça raté hôtel l'état Congo ça raté et ça laka l'état Congo ça laka mais au moins aujourd'hui bazali incapable ya kofunda Charlie Prince ya okena l'état pour ba condamner par rapport ba propos na omoni ya ndo lobby ke conseil ezate nzongo conseil ezate na yamsi conseil ezate tala ndenge pende ko la msu rigana lobby awa ba msu pe ba koliama ya on osenga ya bite ba wayo nde baleki tellement batama ile baleki tellement trop ki wayo ngo batu moko logique parce que mutu ko Gauthier Sey il faut liama pour Gauthier sera liamité c'est comme si biso to polina bikama to polina makambo ceux qui ba wayo Kinshasa ba toucher Gauthier Sey té les arabes passent maman n'est aucun de là pas possible quoi Chris Dimel toujours quand on de volangai alors Njungwe pardon non kitalangai pardon pardon kitana bika boule comme au président bisu quoi ça a raison il faut pas bête à côté Zelana en tout cas Njungwe non kitana non pardon on a la matière bagay en tout cas madame je vous dis hein faut pas monter pour dire ça on n'est pas là que pour ça tu peux sa parole à ma maman mais na respect quand même faut dire bonsoir na bato okuti to matate pour lobaka likam zana se oza fait ses émotions zana se ou tapoter ou partager oui Belbi mention accordée
Oui, Nzungu. Oui, Merci. une minute comme ça, deux autrices. Merci pour la mention, Bopessinga. Merci. Nangaki na lobaisho elokoma. Omoni likambo ucho leka nalandi ndeko na biso wana nzuzi. Bozela bomona hypocrisie ya communauté. Surtout bino bato bwana poto. Moni bato nyonso o ba nokanela ba Lexi, ba lobi ba obeta ba Lexi, ba pomba wana nyonso wana ba garde wana nyonso ba benga wana ba lika na ba télé wana. Mais bozela bomona likambo hypocrisie o bango ba kosala, ba koya kokosola te po ba lobake ba condamner faire. Et de deux, moi j'adhère na idée ya Investus. Na s'adhérer na idée na biso to wana kin bo banga te to s'en charger na mamutu. To sepe sabino bato poto. Merci na suki na ngana. Gote se imbote na e. Chris Dimel. Menzungu obeta sungu ngate, ngongo lelo ngana pongo. Oui, makambo comment les gars kaka boye papa na ngai na loboko po beta ngonga comme problème. Ah Seigneur Dieu tout puissant. Alléluia. moi j'aimerais gentiment dire ceci au monsieur qui était là tout à l'heure. Heureusement que Ferré n'a pas fait cette émission en français. Heureusement qu'il ne l'a pas fait en français. Parce que si c'était en français, on allait avoir besoin de dictionnaire pour pouvoir expliquer aux gens ici. Curieusement, Liverpool s'attribue il revendique la baston de Charlie Prince. Curieusement, Liverpool mène 5-0. Liverpool Football Club mène 5-0. Donc c'est incroyable. Moi, j'aimerais rappeler à tout le monde, la personne qui vient de tabasser là, quand Reagan dit que c'est une grossière erreur d'avoir porté la main sur Charlie Prince, moi je pense qu'il a raison. Ce monsieur sait comment est-ce que dans le monde congolais, les musiciens pensent. Comment est-ce qu'ils esquivent les choses. Comment est-ce qu'ils manigancent les choses. Et il sait par-dessus tout comment est-ce que Ferrego la pense. Comment est-ce qu'il réfléchit. Mark my words. Dans les prochains jours, il va avoir un déferlement d'informations sur cet orchestre comme on n'a jamais vu auparavant. Mais maintenant, comme il vient de cautionner que les amoureux de la bonne musique ont été pris de vaillance, de beaucoup de courage, ils se disent non, c'est fini, on doit arrêter l'hémorragie, plus personne ne doit insulter. Il devra savoir alors que son patron, sa star sera la prochaine personne à être tapée parce que c'est aussi une personne qui avait insulté les autres plus grands artistes que lui. Il avait insulté un autre très grand artiste de notre pays comme celui 1 et il a insulté aussi Fally Ipupa. Donc, la prochaine fois, ce sera son tour. C'est lui qui sera tapé. Voilà, je m'arrête un petit peu là. Alors, Polydor, voilà yo. Ya, wana ngai. Wana ngai, na bande koloba. Bonjour d'abord, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, papa. Na bande loba, orchestre oyo. Yo funa surveiller maloba na yo makasi. Ya, orchestre oyo eyoko baby c'est la biso musique tozale nango. Batebe bandolo bakeno na kenango musika. Makambo boye. Mais tout le monde a ba hypocrisie dans musique eza église te nde balobaka. Donc au bango basali acte bango basali ba beti Charlie Prince eza bien basali sold out. Donc pour na bango na minute ba gaulois ba me la champagne projet basala ki nango yo tondisa salle au batiaki yango wana basali nde ba beti Charlie Prince ba na fête parce que na ba panel na bango ba matisi ba vidéo ekezongi sol apona bango musique nde yango wana kosomba ba billet ba ebité ko streamer ba ebité bon pona bango
musique nde yango wana ofingi babeti yo eza bien mais bayebaka mpe na kini wana bato basimbi kini baza na bangola bato basimbi yango baza na baafrika du sud bato basimbi yango baza même na poto baza terrain oyo bango baomema ya kobeta wana faux terrain nayesa bino terrain oyo bango baokende wana boyokaki fere babeti bambata na ville moko boye terrain wana baokende wana po déjà Jeep Bilanga Makofi nde déjà babundi na Charlie Prince ça veut dire place mususu ki 2 mètres pena batonda babimi bakokanga Jeep Bilanga Makofi catch mutu musu a récupérer ferry donc il accède que nous na garde de corps morazani makasti po nga na fa na kauka na fa na matonge na yebi o babengi maître so abeti mbata nga na zwa mbata shala kuna la samba na zwa mbata shala ko basopelanga mai donc maître azala na sima ya leader aza mutu robeto likofi otelimite shala kwa iso abeti mbata boko ata 5 personnes après nga siko na zwa mbata shala ko nga na la samba na zwa mbata shala kuna mata donc to wela le roi escalier wana bakita to wela ngona wera mais nga la série tout na scène mbata kokomona garde de corps à faire à bundi na Charlie Prince to monika Charlie Prince a vimbi à s'occuper ba panzela bango selekele te so ba panzela bango selekele je pense que Charlie Prince pas linga coach Jeep Bilanga Makofi ba biloko donc ça veut dire boele lié maître mais ba sangeli mutu c'est impossible donc maître moko boye a sangeli mutu simple donc maître a obeta Charlie Prince na baninga na ye baninga ne musu bakangi Charlie Prince maboko pour maître abeta Charlie Prince ça Sony et ça maman la Sony mais Charlie Prince oza mobile pas lobi oya osala ba émission atiki ni ma émission musique a remoncer la sco émission ferry yo bandoye la nega ferry donc nyon ça permis à toucher partout donc bandeko ba soutenir nga la projet na ngo ya main noire et ozala bien tout ça l'effort tout qui na main noire parce que main noire ceux ça na ba fanatique ils ala bien ba fanatique mo pena tout tie ba tout ça li kiss moro boye to banara ko financer main noire que leader moro boye alinga ya na orchestre na poto to na main noire et ala bien ida main noire wana to zwango ekoma ya biso to longola ngo place banda ko tiango pour kala mingi te baza ko annuler concert après ko annuler concert ils ala mama ba visa donc nyonso ane fuza na projet où on a la salle en ya main noire wana parce que projet na pene il faut que ni musika yo tenir nango vraiment à cœur ndeko nanga yo mériter ngonga projet wana pene il faut na ekene pena musika que au tie date moro boye to ke to luki ba kolo date to sombi to sangisi pena mbongo pour ba annuler concert donc projet na pene za la projet moro ya bien pour ba buzo ba oesi là tout le bakito beta ba musique eza musique muninga tie salle yo poki otie salle eza teke muninga tie salle yo poki otie salle pona tikotia ale bostuma ba billet et telemel bango le roi kingolingo de mnde na katikata gorge non et comme maman la maman mtapesi batu ba 50 € ya ba secret pona ba beta Charlie Prince est-ce biki mbongo ano atindi a rosomba ta 2 billets ou bien 3 billets bon voilà rosomba donc pona bango oli basa la promotion na minute na ba panel na bango ba longoli concert ba tie Charlie Prince donc Charlie Prince na ferry ta mon musique na place musique eke musique eke ndebo do ba tana baza ba tout longola bango na musique donc baza la ba ko mata ba misia Benin ata ba misia de ba tout tika na ba to ba pesa biso ner que non morati salboé ata otala bino sala muke mais ezala peka lokumu mboka po nakalizala ki ba kombata bazala lisute batikela bino bobeta nzungu batikela ba beta mais ba obeta te mais romo beta skonde batu nga no singa ba goloa bobetela ngata spiritas moko ndebo comprendre que batu msusu basimba bango te po oya sali video wana ayebaki ba spiritas balali la kenzala ya wana bat balali la kenzala
Liverpool wana ba ke ba Spiritas balalelaki nzala akokende Afrique du Sud te akokende Gabon te Gabon na yebite akokende Afrique du Sud akokende Angola te même ka Brazzaville en face à Liverpool wana akokende ngo te. On comprend que parce que toi na ba preuve yemuro na munoko na yazo lobaki na beti Charlie Prince. Donc Spiritas mora robé taï alobi kaza petit frère ya Charlie Prince ekoleka. Donc yemura pesi biso matière pour tout là la genzala a pesi biso pena matière ya robé taï. Mais coaché CIP ba warrior bino pe fo beta na Gauthier C. Gauthier C aza mutuka na kina ndenga tambola kana ndimite ka ala bagarre na ndimite. Te comprenez violence awate ndeko s'il vous plaît. Te eza violence te mais eza lo eza normal. O ba beti Charlie Prince na to monya ngot ba to ba soutenir ngot. Chité. Na suki na ngana po bobo violence. Yo fina severa yo. Bon, Betela Ngonga. La grande marmite, c'est son 5e panel avec sa main noire, hein, avec sa proposition de main noire. Ben c'est oui, son 5e panel. Banda Tonga, Banda Kilikambo. Mais Isaka Banda Tonga, c'était depuis le jour. L'autre fois, il a commencé son idée là, il y a main noire, mais je comprends pas trop le projet naïf, mais bon, je sais pas hein, où comment tu vois, mais à tenir un vraiment à cœur, Polydor. Bon, les amis. Toujours imaginable comme ça, tout qu'il y a une option au sous ça. Imaginable, hein? Ouais, oui, papa. Omoni fali, hein? Ema kama fali tembe. Fali a mutema. Omoni fali a mutema. Parce que fali ba Liverpool na ba finga kaya Liverpool yana ba kale somora minene ya fali mudinda fali eleka bata bonne musique bazala kité fali parce que ay komara ke ya biso pe ba finga biso bana pa fali te bona bona to longoli mais batu tu ba moni et ou question robela ba côté batu ba lobaka bo moni batu ba moni bande ko ba sepeli Babeti Charlie Prince. Moi, Charlie Prince, n'a pas été, hein. Il y a Charlie Prince. Nenga Kiana Fali, n'a tikala jamais qu'on se pénalise. Nenga ça, ba live, venado comme ça. Yomo yebi, tout ça, ba live, tout taka, banani, tanso Fali, bata Fali, ba leka pa Charlie Prince, mais non, pas jusque là quand même. Moi, j'ai dit Fali, oloba boy, mutatake, maman na yo, papa na yo, tala bona, tout taka batouana. Batatu des net, na super na bango, même comment on va bien, ya Fali, j'aime pas, et puis ça n'a kanda. Parce qu'il y a un système hypocrisie. Bofingi, bozongi bien. Parce que tout le monde, c'est pas finga rabango, mais bo supporter ma finga. Bo supporter ma finga. Bino, bo supporter ma finga. Mais c'est combien au Simba, muto o asali critique na ye. Pourquoi Robeta? Parce que on va mélanger awa ote bayaki mettre nani mettre B50 ba pesa défi babi que sto kutani nyama ko pesa B50 défi mais 50 na robeta so to kutani robeta yo c'est ça un défi non a pesa B50 défi ba kutani ba beta makuf mais on dit que ma défi te oza muto la critique ne ba critique ka Fali matin midi soir ayebi ko yemba te ayebi ko binate ayebi lo côté bo supporter so ba salim no débat salim no ni critique mais bo supporter biso do bunana awana Gauthier C yawat. Tu n'as question moko simple, mais à quel on a marqué moko boy jusqu'à ce que qu'on touche mes parents. Est-ce que Gauthier c'est un mutu moko te bako toucher ne? Rasi ba wayo mutu ça rate bazate. Basa na bango. Mais ba tela ke mutu ngo to simbe dawo. Asa na miku ate. Santé na ezana no problème. To simbe ya okufela biso. Yo rati na Gauthier c'est na bango pena ba wayo pena mutu ça rate bazate. Basa na bango mais wata mutu ngo peut to simbe pena jusqu'à ce que to kene wa. Mais Ali Bakmo qui est non boy. Bas à la surpé bat na bon simba bon. Bat na bon simba bon. Parce que ce n'est pas normal. Faut s'y porter. Charlie Prince a critiqué Fali à niveau mon couteau au couteau. Faire à su critiquer. Charlie Prince a autant de tina banda ko alukanda ko afaya lo kuta o fala so manda ko teza ya mandala boy na boy.
Mais eloko mbasala eloko moko te. Na mona place moko to a touché tel inzaka na ye moko ba finga yete ba beta yete. Mais oya bango komi ya robeta mutu. Mais ndeko na sonzu za mati awa fief ya nani ya nani ya faire rigoler ya fief ni. Elle ngwalati. Elle est okina nene okina bandal na fief afali pupa. Mais ba robeta yo. Mais Charlie pas ça na bandal non? Ah bandal. Lingwa les ali fief ya nani ya faire rigoler. Ça dit au tu kuna ba to faire rigoler ba robeta c'est tout à fait normal. Bozo mona mtoto ko défendre ote batu moka bonne musique ba bimi ah obi na obi ba golo aussi sanga maile nzungu il faut ça la recherche batu bonne musique ba bimi ba ko beka batu non les gaulois franchement vous avez un esprit moko faible na monate ba fanatique ba esprit faible na monate ba gaulois vous avez un esprit faible na monate. Donc, au but, ça, la recherche. Pourquoi ça, la recherche? Parce que c'est la première fois qu'il a vu ce dossier que, tout le monde boye, communauté, mon gars, bonne musique, basili, qui va dire, anti-valère. Oh. C'est la première fois que Congo, ah ouais, non? Ouais, vous avez raison. On a fait la première fois, c'est la première fois, mon frère. On a tous ces temps-là, anti-valère, parce que, bato, finga, bato, babima quitté, l'on est babimi pour Charlie Prince. Ben non. Donc, le bateau, à moi, pas ta bonne musique. Tu as pas ta bonne musique. Mais, à Kengela musique, nous, on attend avec toi. Avec mes musiques. Oh! Tout le monde. Ça dit 2 points de mesure. Charlie Prince, à moi, mon bali. Pour ceux qui prennent Charlie Prince, babeta qui est bien, il faut être au moins dans l'hôpital. Avant ça, l'émission. T'es pas Charlie Prince, c'est l'émission, hein? Oui, on a publié. L'émission. Donc, qui va mettre qui est bien, avant c'est l'émission T. Et le nom de Baké, Maître Jeep, ou à Betra Batma Kofi, à Betia bien T. Liverpool, a revendiqué qu'on bête Charlie Prince, bah Betia bien T. Pour ça, Betra qui est bien, avant c'est l'émission T, avant dans l'hôpital. On dit, bah, perfusé, ou bien le boko boukani, ou bien le kole boukani, ou bien arrosé l'émission T. Tant que ça l'émission, ça dit pas bête n'a bien T. Ça dit, pour ça, bah, yuma, bon bête est bien T. Fait bon bête pena bito ça dit maintenant que bino bête rabat. Bon bête est bien T. C'est-à-dire, c'est musique à monter. Bah, pour battre que musique et bébité, fali musique les bêta. Beaucoup c'est bon, tu as le côté musique et bébité, Makambo, oh, il y a polémique, on a musique, il y a des choses différentes, Nzungu. Fali musique et les bêta. Ça fait 2 ans, on a formé cette bêta toujours. Ça fait 2 ans, formé cette bêta. A mis 2 êtres, ah ouais, bêta. Musique, il y a des bêta, il y a des bêta. Il y a fallu musique, les bêta, et ils ont un trophée, et ils ont un cambo. Ce qui a bien musique, les bêta, beaucoup c'était musique et bébité, musique et bêta, Et il fallait ça va tourner la musique naïe. Beaucoup de musique, entre musique, n'a pas polémique, il y a des choses différentes. Beaucoup c'est la musique, c'était musique et bêta. Et fallait musique, il y a un stade de France, avec le stade de France, double stade de France. Sera si c'est en Royal Angleterre, awa. Na Otu Arena, à Robek na Otu Arena. Sera si Otu Arena, ok, même petit, même Espagne, na yébita, ok, pas Espagne, n'a pas qui. Au moins qu'il y ait un Zambé à garder biso. Bon, c'est au cours de la musique. Ce qui a bien nous obéité, parce qu'il y a bien aussi des génériques awa, et il y a été élimé. Pendant que des êtres ébimi awa, et lié, bah, on a view. Pendant que des clips, hein, mais des êtres l'équipe, bon. C'est des choses qui a bien nous obéité, beau, tic, qui a bêta. Nous, on stream à notre artiste, tout sommes artistes, on a vu tout stream raillé. Et puis, nous sommes beaucoup de la musique, et musique, ils ont merci beaucoup, Nzungu, pour la soirée. Merci, imaginable. Merci beaucoup. Merci pour la parole imaginable. Bonsoir à tous. Il a fini par monter. Arandogi. Arandogi. Donc, il y a une cité, hein. Info. Non, le banana peut m'ingiter. Bateau, de l'autre côté, que tout coûte quelque part pour que tout ne construise. Tout comme système. Info toujours. Oui, merci. Kobeta, moi, la mobile, il y a Aja, il y a Charlie, Boessimae, au sala émission.